faire pardon toujours au cas où faire égola aurait bien sûr tout en conditionnel aurait voulu kosenga wera son pardon pour na joie distraction faire kosenga wera pardon pour asali wera niti ni faire longwa za na nyongo ya wera te wera pe ninga za na tira na nyongo ya faire bango tu bate eka na marche tengmo ko baba ka marche musique donc faire ça conquérir direct ya wera ça conquérir direct ya faire donc bango tu babunda mpona honneur tout pe culture musique ya boka mpe donc eza makambo ezoleka entre bango na bango mais na comprendre te ndenge nini makambo elekana entre bango na bango bayaka kaka kolinga kolatisa fere to kombo ya fere na makambo wera donc moi je pense fere ana pardon kosenga wera te po afini wera te amaka wera te ana eloko kosengela wera pardon te ndenge moko mpe na wera amaka fere te kosengela fere pardon ya momo oza bien bango baza na kwe na bango bagolo mpe baza na kwe na bango tozokontinue chemin na biso donc bagolo bakotika kokoma bafanatike ya wera te eza ndenge moko bafanatike ya wera bakotika kokoma bagolo te bango na kwe na bango bagolo biso mpe na kwe na biso tozokende toza koavanse na lolenge na biso donc ezali bacampagne ezali distraction ou dissert de gaulois ya kolobaka non ndenge eza wana balinga basala réunion bakobenga ngo soki accord ya Washington fere na wera bakokutana bakosola bakokutana bakosola mpo babongisa nini oyo eza ya kobeba c'est ça le problème bakobongisa nini oyo eza ya kobeba fo bakutana babongisa c'est ça le problème faire fait sa vie calmement bien aujourd'hui faire représente la musique congolaise wenge kaka te oui mais quand on a patrimoine immatériel l'UNESCO faire la charge ya wenge ya vivre ya quartier na te musique tout ezanga na nzoto ya faire dépend pas na wera dépend de la culture congolaise na talent na ye na bagaulois na bagauloise na bagladiator donc faire aza artiste oyo abetaka na orchestre ya mutu te aza marionnette ya mutu te oyo fo bakumane mpo yokola na kingandi osenga kingandi pardon yeba yango mpe wera faire aza suka na teti mbila ya kosakana te ana eloko nini oyo kobangisa ye akende kosenga pardon